mutu mabe euta lelo ate ofere kompani mabe metusaki mabe ebanda ndenge nini mabe eyaki ndenge nini po biso mboko na fandi bamabe mingi place na fandi toko mingi te mabe ezaka na RDC mabe eza na Congo Brazzaville te mabe mpe eza na nini kaka te mabe eza esika nyonso mabe ebandaka te mabe eyaki koya tofongoli matoi. Haleluya. Nzambe tangu azosala mokili Nzambe azalaki ye moko Nzambe asali mokili azalaki ye moko na likolo na ye moko Nzambe apesa kwa Nzambe kosala asali mokili ape Nzambe kosala asali mokili amonaki mokili asalaki ezali malamu amonaki likolo se ezali malamu eloko liboso asalaki likolo te ange te aye kosala 4 ciel ezalaki likolo moko te ezalaka premier ciel deuxième ciel troisième ciel 4 ciel sur 4 ciel wana asalaki na 4 basiel wana ezalaki na eloko moko te ntango amonaki asali likolo nyonso 4 ciel ya bakalite nyonso amonaki eloko nasali ezali kuti kuna nake musika pokora so wana deuxième étape mais première étape Nzambe asakisaki ye moko son personne so mutu alobi Nzambe azaka moko eza mabe so mutu alobi Nzambe aza misatu eza pe mabe so mutu alobi Nzambe aza koli mosantu ka Nzambe serge seka Nzambe katela Nzambe mibale mabe pe ye voilà 4 misatu égale mutu toi maintenant na 4 ya monaki soka na tsese na ba ange na tseko yebo eko simba te na 4 ya ye moko abimisi corps premier corps misaki na le côté droite moli musantu côté gauche no misa corps oyo Jésus aussi olanta au place pour subungira maintenant tango moke comme toi yeboko c'est difficile toi corps mususu ya moli musantu yenda za contrôle ya barwayo ya le colonioso 4 donc 4 seniors mais le deuxième corps pour spécial yende azalaki proche comme ça yende abindaki 4 yende ba ange eba kitango azala ange tango mona ki ba konvi ba misatu tango mona ki le colonioso sali eloko eba na landisa kusala ba esprit asali 3 esprits ba esprit asalaki asali protection mayele na bête quoi bête oyebaka ti lelo deta ya bête bakomaka mokenda apocalypse o bête koya oyebaka te bête aza nani koya bête mpe abanda wapi aza nani bête les 3 esprits osala protection na nani na mayele na bête mais tango asali baesprit Nzambe amonaki étape ekoki apesi protection na protection bana koprotege balwa nyonso apesi nani mayele abana kosunga mpe ye abana kosalisa koede dede musala koleka beti apesi responsabilité ya propriété ya construction na ba propriété nyonso ya royaume tango Nzambe amoni asali 3 esprits ayekosala su 5 esprits encore c'est de la détail na balivre ndenge nazo tango amona biloko nyonso na kokaki ape Nzambe aye kosala
ange mosala ba étape ange premier kosala ange mpona ayekosala trois ange ayekosala sur trois ange ange Raphaël et quatre anges ange Raphaël ange Gabriel ange Michaela ange Lucifer quatrième c'est les quatre anges après son pouvoir il y a premier ciel ange Gabriel, deuxième ciel ange Raphaël, ange Michaela, quatrième ciel na commandement, il y a ange Lucifer. Donc, à quatrième ciel, la personne qui nous papa ne connaît pas la gaïe. Papa ne connaît pas la personne qui nous connaît. Oyemba kokumisa nzambe. Azusoka ko kobina non. Kobina eya patali kontile lo kutumo ba anje balinda kanzamba babina la nzambe. Na chaque royaume ko cha nombre d'ange nombre de maîtres ko so kaka yako pesa permission na ko yeba kaka 4e cause à qui se faire pour les ala qui 6600 666 000 anges. Mais on a revendiqué dans l'histoire parce que presque plus de 300 quelques anges. Mais là, il y a un pouvoir de soi là, à ça, les anges, les coloniaux se tournent. Les coloniaux se tournent, ils disent ange. Avant ça, ange respire sur la place, ça, il y a mon opinion sur la 200 planètes. ekosala nyonso nzambe asala na commencement eloko nzambe asalaki apres ezalaki soko otali na jeunesse kuna pendant 6 jours nzambe asilisa nyonso maintenant ta baange bakomi bango nyonso bakomi nani beti place mabe ezoye kolanda place nani azoyebisa mabe na likolo nani azobanda mabe na likolo beti tangu azokontrole likolo moyen akontrole asala mosala ndenge esengeli asala mosala na kaka likolo kuna suku mpe toke ekoya pre mabele komonaka nzambe azwango exemple ya likolo azwakoka exemple kolo me bastato omona nyonso komona na sikolo bastato komonaka barompwe ezalaka kota vile no eloko nyonso na nzambe asala yango eza likolo soki some 86 combien soki 85 combien lobi likolo etongama mpe na bandako 4%. Soki tokala biso combien 80%. Likolo etongama mpe na bandako kuna mpe na apocalypse mosusu jean ezokomonaka na moni likolo etongama baetage de batage yesu mpe alobi ndako papa nanga eza na bachambre ebele soki bongo te sino mpe na yebisaki olanda maintenant beti bapesika contrôle ya le 4 ciel propriété eza na mutu na ye nyonso eza na mutu na ye ntango akontrole nzambe azotala azokomona alors maintenant mokolo mosusu vile ekomi na eza te ndenge nzambe aza kolukila nzambe akipete deuxième fois nzambe azokontrole premier ciel akekutela porte d'entrée nani bijo moko ezalaki wana nani moko ekokeza oyo basalaka na barompo nini stati ezalaki wana ekwei nzambe tuni mosala apesaki oyo na pida tous les esprits yo osala mosala oyo na négligence mosala osala mobenge beti boye arépondre nzambe depuis jour wana nzambe alobi ke bande le propriété teleko donc ça c'est ça les actes propriété ça veut dire bête ça sont ça mais la bête a comme contre nzambe le soko yo que nzambe allez sur que nzambe le balo mon cœur sur la tiki un jour comme un problème voilà la place de Mbappé et sur la copine de Bélé Boyoka donc RDS et les tiki qui la Mbappé bah
mpe na place mpenzi nzambe komona soki na tiki espoir akosalela biso mpasi baye kokanga ye 1500 chaine bakanga espèce ya facilitaire nzambe batindi baange bakangi ye baespere de puissance baange baespere de puissance bakangi ye ye moko nani molimo na mesi bakangaki ye bakangi 1500 chaine batie na prison mena kuna batiaki na prison kuna lisfer mpe azalaki proche ya nzambe oyakanisa musicien bapaster mpe kaka kati baministre soki ayembaka mingi toujours azalaka proche ya nzambe kaka maintenant kuna mpe lisfer soki otali na Ezekiel soki 30 wana verset 13 kuna papa nkembo ezalaki na lisfer nazobisa to ntango ozotambola lokolo moko kaka tomboli ko likolo moko lofoli ntango ozoya bacouleur ezochange azotambola likolo ya baor na badiama na barichese satan maintenant nzambe ntango ozoya azosuka moto azokabola kati shere kopa abimi bakumisaki mais azokanisa nzambe ezokumisa soko moto azokumisa mesi ye kulasa moto azomonaka ye nde nzambe nene azokumisa oro moto akumisa yesu mesi akumisa jomusu mais anatambola kaswera tamboli kolozonira baashoso bazondimaka nyonso sala mais ye aza ye moko ya eske nakosala kuleta te na force nanga moko nakoka te mais nayebi ke beti bakangisa na puissance tikala kende mpa na beti ntango akendaki mpa na beti beti afuli ye ntango beti afuli mo peto pu azwi force mosusu ntango aye aza ligre rebellion na baange bazakile mopanda lelo ngande omuntu toyaka tukumisa saka ye moko nini azalako ngala nazalaka basulu ye akozala bande le place wana ye atele bangande na kokutele oya sokoyala baange oya kotele na place wana nzambe atelema koto baange bazalaki nano kotele ndambo baange batwasakele babarefa somo ayotokoti mutuna makambo wana bangona bitumba koto mpe mesi aye mpe na force tanda bibe bitumba wana ezalaki makasi bitumba ezalaki makasi baange balingi bazwa defense ye moko nzambe ntango tiaki tosa espace ntango basetrouve na mabele bayaki 666 000 ange ye moko satan maintenant ye moko satan nzambe alingaki te afana mabele atiaki na espace yo kofana mabele te baange bato na yo bango te ntango bakweyaki bakwela baposo nyonso yamona komoto soki aza na kape ya kobota oyoka bisime eza tete ntango bayeba yaki na kanga ntango baye na kanga mona eza kitoko filipe ati bazali bandi bakanisi yango kuna chapitre olobi ke mawa na mokili moto bayambi eza pasi mawa na mokili moto bayambi na mokili eza pasi lazima mabe eyeboma yapena mokili mpona kati ya mokili awa eza ndipo baange wana bayaki wana bango bayaki mpona kopekisa mitema bato kopeka bamitema baesprit ya bango tosala kopeka batina tosala mais après savoir mokili eza bamonaki motu oyo bato bakindila mokili bato baza mokili baza bakomi na très dangereux nzambe azwi 20 000 ange atindi susu po esirve motu azala mokili maintenant kofanda ange basurveye bato kuna maintenant groupe ya satan wana mpe bazosala mpe baconvaincre adam ekokwe po meme kosusu na bato
Kwa sababu kwa msusu awa kama mwanike ndege bato kwa mgo na kwa yako pete na mkikoyo ngana sana aje 20 ans atindi kwa production apesa fa ba anjora ba protéger ba to contre ba anjora défense pas ça défense contre ba ange mais là ba anjora basali baye komona bana basi kosokolani soki na Genèse 3 nanga Genèse 3 nyonso mona Genèse chapitre 6 okomona Genèse chapitre 6 banana verset 10 verset 7 usokomona ndenge Nzambe akukosera ekolokola mboli kuna Nzambe akota bana basi akutira kosokolani ito tele kuza awa ya kosokolani wale mwesa lembe génération bana monike bipake biso makambo kosikelo ko makambo abeja bien convaincre ko tout bakeke bisa mukonza ko to biso makambo oyo tika bana basi akutira biso fokaka do kweka do ala ka bana beko bota bana ebele ya mabiki ange non sur le côté là côté ça même si on fait mes coupe si ça fait ça c'est ange mais de 20 000 sous côté sous ba même si sous sur la batte mais des raisonnements oh ba baby si ba yeka na mutu oh su côté ba baby si ba yesu sous na mutu et mo kile ko ça tata tata on se question ça va sur